alikwenda kunzulu wiza sabu kayani kakanga mako bukeza bwana iye kamenembo na vutikile ntini una ngombe kinchuka ale gwele bonge lele witiri uri azinga tukanlele ali yele yani bukayenda tudile munanzo muna milima mpimpa mvwala izitela maoseka yani vokileka ngombe kinchuka ko ngele kwa mimuna tadi kwa mama dongo ana alibuka tela mamuka guji yele mama dongo bukatala na seka izitela ma bakidika kenlele fikiria na Kongo yele yekam yamana tumingu tole lunadwa zole lulu yakala sidi nwa madafu mani loeki yani no kindo kichoro leganda ko vula minkweji zipebeta kuluta yani mama dongo bukakala nyo kinsatuka iyo alebelele kila mungaji muna milima mpimpa mbwala chidi terama wizili oseka yani vokileka anga munzo ile morozora kungele kwa muna mpango bukasika mase yakala kwa lombe nlemvo trota yele buyalwa kana sabara na kyazole sabara lina kondambu andu batele sabara silisa soni kenkanda yani mbwala kwani kene nkanda una babaki de obelegana kwa tata Joseph Malaki munaki vongokele kumpangu munatadinkele kwa mama dongo kanchi nzoka isidi zora balanda munampangu bele bwana kona nzo tata myayuku yitela menyale yimuna bele kadila kadi buwizi de mbevo kala distance yemvwala mvwala pre 30 minutes fotigana nsemo moda zulu de mvula dilombele tie nsemo unabuna ubwaka mbevo yitela men buya kala yakala kiti ngonda kwa yamana yivili yele munampanga kwa tata Lukaya beti kumbata kasa kwa ni busi yempangiza nivo ngeye kakauta sabelo kabeto wakabuna 20 kwa nganga yani kikwenda kono 20 yani notolwene luni wa wili mono braka katu kwa kaka brabela zetu kwa kaka lenzo shida baketia safumia jizike makaya munanzo kamilebuka kanche nzo idia bandele tu yele jimula kimbonza kwa tata Toma Lukau kula kwa tata Toma Lukau kitikombe de taya sala kunale tata Simoni wizi ditukili kona lubumba sisi diobaka wile yosikirisa kwa tata Toma tuvoma muna Lukengo yani vo makiki Toma kyodunda nzaya wonsono mumuize mbalele buna Toma lunda buna yibaka mundele kakasilu kuna sadila na teye kuna tukatandu yisuka kujifoku dilenza kanti vuka ruwani sayoko kereka mundele shika kulisadila buna yavwanda muna Lukengo yavwanda mvula za zingi kabu ya luaka muna 39 yivili ale tutasamere dekana wabongwa wizili muna Lukengo babule priere na wenda kuna libumba da yura kwa tata Simoni Mbwala kweyeni yani nondeke bulenda duaki kuna ngungu kuna gare nkumbo muno muboku rogina yakano sabie deka mno presa wikuna yidi babongile tikibage nkotere mo rukaru tule duaka kuna Kinshasa kuna ndaba kompani mbila kuna kumati kurumukira amasuwa nkumbo muboku rogina yakano sabie tambulidi wele baketiki ale Kindu wele kurumga kuna Kindu trembu buye Lubumbashi ale kuna trembu bo kula yine nkumbo ale wele baketiki mendi yani nondeke buya lwaka kuna Lubumbashi ikupya miji katulangazi yiko ni akala yangu kente bule lwaka masura magonzo no saluti wanda mere muno pendiki chika kentu bele zibule pangu nkotele buya ndabwana kasho ina kakelenge makumba kumbashi muna katika baleni mutula kongatu katulimo kani muntu wakangwa kanchi makumba kumbaji nebula yafina maekacho makumba mazibukiri makibeni porte izibukiri buya yenda kengidera kana Kongo mutikitira kwa yida mvwendi ngontoto tata Simoni Yudi samyele kitukele nampaje kyufuta gabwe nyombe yani mbuta muntu itakuzalande wasidivira yana akambe yana kundunda pokatele ngini bonge mvwalangani zami Mujambu longwa kwa nika kuenda diako kimpeshi buna ingiza kwa nile kumbonga guna kujana bon tata bubu bweka futi kila diaka ya nyongatu kai futi kwa diaka kudisu fuide nko kila beti le itodo
sikwenda kumvita munwani na independence ya Afrika buna avo baba kundunga mvwala yika domona yedi akako avo mono inunga mono siya bakatera pozela za bao buna tela bambuta bavutule beku kuna sima kuna nkamba kuna sima bantu vwa muna lumbu muna konso gata lumbu mvi jamvimba ale tata samele wavutuke kuwata uzitensa angwale beku kiyanta mene butalwaka muna karanti Hitler mpasi chikitasa kumputwa anatemu karansenki mvita imeni uizili kwani ubuka kala kuna libumba si butalwaka musenkante ye vundi bunda papa nkuru tiana kanchi tata watelwa vumbwala yina bona izona mundele kavutusa ndi akandombeko kanchi bubu ujituma kundela sikunifwa ntangu amoni ifweni kakula kinsasa iyokila yasakanina kwa gouverneur general mbayoka kula lyangenda ekabubu mvwala kweka sisiliyo ale wele kuna kisadu wele lomba ko mundele volungana bilumbu nana ya dila tata wafuiti mundele nyokani lumu kimochi katikugeni kyoko jambo likwani wizi likonzo bukalo akayane polina ne no tata ikuna landi kizee sikili kya mvwala ko kwina buna bilumbu nana ikoenda singiza kwa kanchi mundele siketi kulombe nzo buna gana kwani muno buna ividila kukunga impasi ugangwa kanchi ngele vidila kuna kisadu kanchi kivutika dyako ngato mbe wilio ni ingete wele kuna kisadu wele yantike sala mundele geni kisadu planto bakidi wele fila ale yani bongale chanka kageni kwa mundele geni chanka planto bukidalwaka vutikisi nyo kena moko nyukina moko niyo konto ntangu kakwenda kutoileti kafuti kunkanina buna kwekere ndatoma tala planto wele tala ya nyukina moko yani kibeni nangu kini wizi tala nakoma kabuna kwekere ale telefone kuna battery niyo lumfidisila masoda mezi babaka nebele kuna nzo papa nkuluntu yani no mama polina nene no yakara jako ngakavutikidi akazokonyo burakezi di kukisadu kavutikide tiko yani kile kai muini utukanje ngandira kwa mikota monzo yani no lina kwa kwekota kotere munanzo ye matela bya wonto no santu munangata kwa kota mu matela kanje mbunda muntu ambile kuna mundele nkenda kakara yani vutuli wele telefona bodo nyokisoro kele wazikundomba bilumbu nana bubu ya lembo lebye kungana bubu vididi yani no wange nkio lembo lebye kungana ngabu na bakange se bakanga lyake mwane mbebula bakanga se mwana kutukidi bula bakange mwana se kutukidi lunjambo la sikavutika kwani nyokita monika lyake nemetu njambo laka kasikavutika kwani ale papa nkuluntu wele kula nchama fwa kila boke wele kumona tata yani mwana uja kaduntata yekunchama fwa kuzalandi yani katata bandele letu kizebi sikiridiko buzebi mwana masiro mwana bandere na wi kuna lubumba sia sisi kuzulwanti no kasikiridi jambo teko tolo tuni bongo bele kuna lubumba basidio bonga bele kuna chela bele yosueka kumshinda tata simoni gola futua kwa kona nchamafu ale yani sidi kwa niko papa nkuruntu kanchi butalwaka tata simoni huizili le 3 avril yani kiri kujisima butalwaka mwenye seti ata papa nkuruntu kasafula ngotosoa anitwa tata muna mozoleko welentinu chongolo mvwala yafunga kona chela dumbu zukiningi ntiu furukia wonto kiribulike mayenga ale wele bubayenda ba papa basi borlo akamuna 13 avril basi likotusaniti ya tata momo mozole belalandi e papa mfuma mbata kuna chela bakala bavutukidi kanchi kubabongile yo mukimuanda kulendio monako yaza vutuka kunkamba buna yivuanda kinkutu bavutuka kwao buna yidiodio mvwala ina lutala muna Jeremy kapitena kia 3 njila ya 10 sambani ebu baso nikabao vo kuna sentwala
mvwala bantu bubahuta na kaikala diaka mfunuko ekayindulwako ekayilindisa salama diaka buna yowaniwa muna ikona sanga kya patimo yani no mwini tempelo dia zibuka muna matuti yenkela kangu muna kati buna nkela kangu yoyo muna kima kya kala muna matadi maole mansiku kopodia golo dia luna benenge mana mungana mbando kwa bana balanda utukwa mana nkhamutindi makala buna muna balundi dibo muna kopodina polisi mvwala zole mvwala ya Mose yikazengile mbwambo waki ye mvwala yina ya Aaron ya mene mvuma mudyambulya mpaka baguntu nabatele nyo bete guntu tudina kutuyoko kimenga kanti Mose nyonkata bubwaso nama ukatele mfumu nzambi bana baronka kabavuti yoka kimenga muno kibeni ngine bana Miriam kwa bana kanti kabaleni yoka kimenga mpaka zabwa alete muna makanda kumyezo lebera sonika munanti nyolutu ale ntimi agonto gogo walo ni lusonika levi ale badi sonika ba agonto makanda kumyezo le bagene ntimi tululu munankela kawo amene bukwakia ba agonto no balungu lubelebo bon siku nizibule nkela kago bele zibula bubaga ikisa emvwala ya loni jimene nemvuma jembutu za kitoko mudia mvwala za agonto no buna kwanza kala Mose mbe numeno mwini ni obele kibele no mwini ne kati kamono ko insole le bubunza misole le buna mvwala yoyo kitingela kangu yoyo yavira kuna Israeli kaina diaka dutala muna Jeremi kapcha 3 njira ya 17 Krispensi kakulutangilayo buna boyaka tuka yizi yone bukamone muna matuti ya bera entimina myamyole myezamena kunakela tata diyo mubayenda muzenge mvwala nleke kasabaka tata diyo yani nebuna kwalenso kadi mvwala nkau moda bobobune lubamba kanti enkau wawunene bona katena kwa bukasimba kuna zulu kudunguti yambudi aruguna wakalanda bukasena kwa kasimba kanediam donc iguna kwa kala kwa Mose unale zenge bayise kuwata bosi batoma osala buna bubu ya mwini bitini biole bya sala bina wanka tini kanka kakari sole basola lyokoni wanka ka tini kya mvwala loni kanka kamvwala Mose bayantikidi kuni debula bimbasi buna kansambu kazisosulo aboko ngati buna wazengo kansambu zani zayenda yani vubulu kuna byose buna 40 papa buka yenda ku Israeli wayenda muna mwagonto mwasadira yiso masivi mwa watungwa wayenda wana kavuanda kina kadienle ko lwansuka buna ba yuda bantera yani vuanda yani nonkatiki vuanda yani yisu lutakaluta muno yamangi vuanda mfwetifwa kanti kifwa buko nzebe ntango mifwa kanti simbilika gana kakala moda kima kampembe chatungwa fulubikotila maza mankuka malutanga kina kakala wavwana wasimba bukaiza ututele yani foto yina ina munanzo yani vo dia simbila na fulukina yisu shuma kasisa gana chokakala wavwanda kina yasimba yasafe bonga shaiza kwani yetu kukubuna bya wonto no bifatiwa kuiza munkamba buna idiodio kusekovo gana kazengule mvwala zakini kwani muna nkata muna mwagonto no nkangu chiuiza bakuna songwa muna kalusimbi lyako Crispe ula gana sili baba wange endingana makambo alobeli biso ezali ya tournée ya bâton prophétique. Moto alobaka makambo ngo ezalaka papa Thomas Tuvumana ya mboka Lukengo. Asali liboso rappel na ndenge nkolo Yesu na oyo alobaka epa tata Simon Kimbangu. Ezalaka tata Simon Kimbangu tango akendaka kokata yango azalaka na leki na ye papa Diyombo.
ye mutu alobaka na biso makambo oyo azalaka lokola mbangi. Ye alobaki ngai na memelaki tata Simon Kimbangu lichette. Tango tokomaki na pesaki lichette, asimbaki liboso kote ezalaki ya Aaron. Nde tango apalolaki likolo elobi pamba te toyebi basende wana ezalaka na banzete wana, likolo elobaki alongwaki kuna pamba te wana ezalaki ya biso te, po wana ezalaki ndenge nalobi bandaki kosala discussion. Doso botangi na nombre bokomona yango bandaka na nzela liboso tina mwambe wana. Nde ayaki sikoyo na kote oyo ezalaki ya Mose, pe likolo elobaki te na ndenge bazongaki na bango na mboka nkambo. Biloko oyo totangi ezalaka ebele, me wana mosusu eza ye moko tata Simon Kimbangu kianga ni Molimo Santo, mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba ayebi bisika yango ezali. Me oyo ye apesi biso na bolingo na ye tolobela, nde yango oyo biso tozali kolobela. Ndenge nini tokoyebela histoire oyo? Na 1987, papa Joseph Diangenda Kuntima abengisaki bato misato. Ezalaka papa Samuel Walombwa, papa Samuel Nzo Ayaya, pe papa Thomas Lukau. Ye alobaki na bango bokende na mboka Lukengo, bobengisa bamboka ya nzinga iso ya nkamba, po baya bosengela makambo oyo bolimbisi. Likambo ya liboso ezalaki likambo ya mama Kiantono. Toyebi histoire ndenge elekelaki na likambo si ya liboso ya tata Simon Kimbangu na le 6 avril 1921. Ya mibale ya mwana mama mafuta oyo ya Lukengo. Ya misato ya mbuta mutu Lukalangango Mvuti. Ye makanisi mabe eyelaka ye na ndenge mama mwilo akendaki kolongola manyoko na mai posane ezalaki ya viole, na ndenge tata Diangenda Kuntima ayaki kobikisa mama. Nde ya misato likambo ya bandeleto ebungaki oyo ebwaka maka. Nde tango mwasi na ye ayokaki makambo oyo alobi te ebwaka maka te pe ebungaka te. Me ngai nazali mbangi munene pamba te nazalaki mwasi na ye. Ba protestant ya Ngombelu tete nde bato bayebisaki ye apesa bango eloko oyo epesi tata Simon Kimbangu abomba. Bango bakopesa ye JEP pe bakotinda ye na Kimpese akende ko continuer ba étude universitaire. Nde tango makanisi wana eyokaki ye esika ye abengamaki na bozongi na ye, ayaki kozwa yango na kolamuka nango, azwaka yango azipi yango malamu na ndenge abandaki kokende nango na Ngombelu tete. Kasi na bokomi na mai ya tombe, tango ye akatisi bandeleto pe ebungi, na ndenge abandaki kokende maboko pamba na kokoma nango kuna ba missionnaire batuni ye mbuta mutu eloko oyo toyokanaki ezali wapi? Ya lobi na comprendre te na wuti nango banda na ndaku na Lukengo, kasi na komika na mai ya tombe tanga na kati yango pe ebungi. Bango balobi te likambo te, zonga na ndako okende kokanisa malamu. Tanga zongi ya komi na ndako atala ngo na coin esika ezalaki eza na nkaka wana. Alobi me halali. Na mokolo elandaki asali yango kaka ndenge moko. Akomika na mai wana ebungi, akei azongi. Nde na mokolo ya misato tango azwaka yango, tango akitisi kaka akomi na banzete ya bikapitusi oyo eza wana entre Lukengo pe poste ya basurveillant. Likambo ya kokamwa tata Simon Kimbangu akotikala Nzambe. Papa Diangenda Kuntima Joseph pe papa Charles Lukelo azalaki na mboka Boma, babimeli ye. Nde tango babimelaki ye ezwi mbuta mutu alobi me ce n'est pas possible. Bato yo musika Boma bauti bakomeli awa ndenge nini? Balobi papa Diangenda alobi mbuta mutu tomoni ke olembi na yo pona mokomba o tata atikelaki yo. Pesa biso eloko na biso. Ezalaka na 1939. Nde tango bazwaka yango baye kopesa yango mama Mwilu awa na mboka Nkamba na Ngombe Kintsuka.
mpe na butu nango tata Simon Kimbangu ndenge ayeki kozwela ngo kobunga oyo ebungaki toyokeli tata Samuel atokelaki mpona kokende koluka ngo kuna na mboka Lubumbashi. Bon, na mwa extrait mosusu aye kolobela biso tango papa Diangenda akendaki na Israel na esika oyo balobaki kolo Yesu afandaki na mesa ndenge alobeli biso ezalaki mesa te me bafandisaki ye na mabele ezalaki na mwa pui moko na kobenga systeme ya pui batie mwa beton bamatisi esika wana bayebisaki ye afanda ya lobi ngai na kofanda te nde tango asimbaki esika wana atikalaki kolongola oyo nyonso etikalaki kuna na ndenge azongaki nango awa na mboka Nkamba. Merci papa na oyo opesi biso na komba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Papa Mbenza, je vous remets l'antenne. Merci papa Daniel Butufutu de antenne. C'est votre qui quoi papa. Bogoli misabiso. Ya solo masolo na biso kende mulai. Kasi ndenge papa balobela ki angwete na tango soki koki. Malamu nde bola kisango na mokili mobimba surtout na biso bakimbangiste. Na ndenge nini ke mingi tokobosanaka tokoyebaka te ndenge nini ezalelaki. Yango nde toza kozwa tango molai boyi na yango toyokaki bande ndenge lekaki ya papa Mfuma Longo oyo alobelaki na Kiana Mwemvu me toye kolimbola mwa muke na Lingala yango tokosenga papa Jado atangela biso muke na Lingala papa Mfuma Longo alingaki koloba nini. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa alobeli yango tosali résumé ona mukuse mobembo ya tata Mfuma Longo papa Diangenda kuntima na mboka ya Kiana Mwemvu na 1989 tona mukuse alobaki boye nakoki koyokisa bino soni te likambo ezali wana ndenge namoni bakangi batu na esika wana nakoki kondima te natala bango ndenge wana. Donc papa azo voyager amoni batu bakangamaki na tina misala soloka amonaki ke moya ko supporter kotika bango ndenge wana ezali te afongolaki bango nde tina wana babengelaka ye mingi moyibi. Ndenge yango babengaka ngai moyibi ngai nazali mokonzi kasi bokonzi na ngai ya mokili oyo te nde bokonzi na ngai ya likolo pe toyebi ye te. Bato oyo babwakaka bakake awa ya solo esali ngai motema pasi tona Kiana Mwemvu pe bato bazalaki na misala na kobwakaka bakake mpona kobebisa bato ezalaki makasi awo likambo wana esepelisaki mpenza papa mokonzi ya bule te vraiment esalaki motema pasi kasi sikoyo lokola botiolinga mingi malamu bosambela makasi soki te pasi. Ngai nazalaki fonctionnaire na l'État. Salaire nanga ezalaki na mutu akokanaki na yango te na tango oyo azalaki kosala na Belge. Yango alobaki ke mama bibi akokaki kosimba mbongo na ye meme ya 8 mois eza na ye na maboko. Yango wana alobaki ete asombaka mutuka ya sika tango wana na 122 francs belges. C'est pour dire que akoki kozala moyibi te akende koyiba na ndako ya mutu te pe tokotikala koyoka likambo wana te. Ngai lelo yo nabengami moyibi mawa babengaka nga ndoki
magicien makambo nyonso ya mabe mabe balatisaka ngai. Eske bato wana balingaka ngai? Bato bazongisaki ete te, balingaka yo te. Lelo oyo accident esalami, moto azofingama dia ngenda, kasi lelo oyo finga na yo, kasi kobosana te ete oza na kombo. Tango oza kofinga ngai, kombo na yo ekomami pembeni wana. Mokolo soki otiki mokili oyo, bisono na ntumpa tokoyebana malamu. Yango batata na bamama, tango na kendeke na ba province ya likolo, okoki koyoka bato bafinga ngai te, kasi bafingaka ngai mingi na province tango wana ezalaki kobengama RDC Zaire, lelo yo RDC anane République démocratique du Congo. Yango wana alobaki ete bafingaka ngai mingi na ba Zaire, donc ba Congo. Mais soki na kena ba province ya likolo, jamais okokoyoka moto afinga ngai te. Yango wana papa aregretaki mingi na makambo wana. Alors version ekolanda na sima ezali ya français, c'est-à-dire ba chef d'établissement ya kiana mwevu bapesaka rapport ya inspecteur moko azalaki koya kuna ko déranger bango po ete azalaki pe na mposa même akanga ba classe na biso. C'est comme ça que wana tolandaki yango mingi kuna tokokota te. Mais makambo mokonzi abula asengaki tosala yango nde tolobi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Biso eloko toza kosenga mapondeli totika te. Makasi na biso eza na mabondeli potokoma na esika wana oyo tata Nzambe alobaki ete tokomona na mpe tozali bato. Pamba te loposo mwindu pasi na ye kino lelo pasi esilaka te. Mais eza na ntango ezali ke moto mwindu mpe akosala makamusu. Toza kokanisa likambo wana mingi, toza koloba ete tozali kokende, tozali kozonga nsima te. Soki osimbi eloko ya bien na maboko, okomona bato babandi kolanda yo po babotola yo eloko wana. Kasi yo soki osimbi yango malamu, bakobotola yango te. Yango toza koloba ntango nyonso ete tosambela mingi. Kamo moko etikali oyo toza kozala soki esalami, nsima nde oyo ekolanda ekozala simple mpe makambo emonani. Soki papa Mbenza abimaki moke, sika papa Kampo asimbaki moke, elembo ezali toza nango ake kozwa yango nazongisili micro po ete alakisa biso eloko azongelaki na ndako. Merci papa. Malgré ntinu zingi ngele umagena gata makansi ya solo kaka likambo ndenge papa Kampo au tikolobela na tina ya Mvwala Lulendo. Ndenge papa Kampo alobi ete Mvwala Lulendo etambolaki bisika nyonso wana auti kotanga mingi ndenge oyo ba mesana kosala biso ba critique makambo ane sengile yango te koloba, kasi na 5 mois papa Mfumalongo papa ndenge na kotima alobelaki yango sur cassette pe ezali ba papa tukembo soki bazana ba archive nyonso wana mokolo mosusu tokobimisa yango. Na 1939 ndenge papa Kampo alobeli yango
soki mvoala lulendo elongwaki na maboko ya papa Thomas Tuvumana. Papa Thomas Tuvumana ye alaki mwana ya papa Mpata Myambongo. Yende Pata Myambongo, papa Pata Myambongo ndinga zalaki na ba mama misato. Na mama mwilonde mama Nkitu dia aki kobotama. Bango nyonso bafandaki na mboka Lukengo. Alors, na 1939 ndenge toyebeli yango ete ezalaki déjà nungu ya deuxième guerre mondiale. Ndenge naza koloba boye yemei papa Diangenda muta apesaki biso histoire oyo. Bandeko na biso bamindele bayebaki ete eloko wana etalaki na puissance makasi. Balukaki nzela nyonso po ete eloko wana ebikisa bango na guerre oyo bazalaki nango ya 40-45. Nde bazalaka na en liaison na bandeko na biso ba protestant awa na Gombe Lutete. Atango wana bazalaki ba Suédois. Ndenge bayebaki ete mondimi na bango na bonganga na bango bayebaki ete eloko wana ezalaki pa mondimi na bango nani papa Thomas Tuvumana. Basalaki manso bayebisi eke tokopesa yo mbongo, tokopesa yo mituka, pesa biso eloko wana. Ndenge papa Kampo alobeli yango. Kino bakomelaki etina kati na ndako. Potango azali kozwa yango, azokende kotikela bango soki akomi na ngambo ya mai oyo ya tombe elimwe, bango bamoni ete non. Yo zela kaka na ndako kuna na Lukengo, biso tokoya na mutuka na biso tokozila yango wana. Baye kino na Lukengo, bakoti na ndako bazwi yango, bafiniki yango malamu, bati na mutuka, bazongi na Gombe Lutete. Tango bakati sika mai ya tombe yango elimwe. Baza ko comprendre que eloko yo ezali spirituel. Kasi lokola eloko ezali spirituel. Oyo aza ko bomba yango. Donc ce que peut aibi manœuvre malamu to pesa ye mbongo. Ba promesse wana yango te. Bazwi mbongo bapesi ye. Ye pe na motema na ye lokola eza kozonga boye c'est que tata alingi te. Kasi esi emonani déjà na misu na bango. Donc akomaki entre l'enclume et le marteau. Posa ayebisa bango andene kono mvimba kaluisiti yakako. Kasi si azwaki mbongo bato. Alors commandant oyo ayaki kofanda na Mbanza Ngungu oyo azalaki te ye mdafa opéré guerre nyonso na kote nyonso oyo alobi te nga moko nde nakende kozwango. Akomi epai ya papa Thomas Tuvumana ayebisi ete oyo obandaki kosakana na bango baza ba religieux. Ngai naza pe civil te nazali militaire. Epai na ngai soko sakani okokundama. Tata Thomas Tuvumana mkukidi ngele. Asalaboni. Ale mbongo yango yo, ale. Wapi yango albi. Bino moko bokota na ndako. Bakote na ndako. Bazwi bakena yango. Tango bakati sisi kaka ngambo ya kutu ba changer nzela. Ole bakena na nzela Gombe Lutete, bakena nzela ya Kongo Tadi, na nzela Luvituku. Bakoma bamikomelaki kutu na kitobola te, batala na mutuka eza lisusu te. Commandant alobi ale demi-tour.
Ye papa Toma Tuvumana tanga zonga na ndako woko ni yene na nkukiri muno muntu koyikwena mwaya kima ezalite menyonso wana papa Toma Tuvumana ndenge tomona kila fois passé famille yaki kosenga bolimbisa na likambo wana mama oyo basalaka na fresa wa papa Michel nde famille angwana nde bakosenga nde bolimbisi komandata nga zongi na lukengo mbuta muntu tanga monika kaminyo ya sia yebekidisha kiloko siezongaki ami pesi kaka nkuba ya ndengwa nazo aka mbuta muntu tango pasi eleki tongo nango etani ale atika liko lamuka ba 4h du matin ayepa ya papa Mfuma Mbanza na lingi lisusu te zwa eloko nayo papa Mfuma Mbanza alobi te zela kasi nazoya kozwa yango ndenge papa Mfuma Mbanza akendaki kofanda na lukengo afandaki 4 ans na lukengo wana ye moko papa Mfuma Mbanza mutayebisaki biso na 1989 ndenga ayebisaka biso lisolo wana nazalaka nga moko te na tango wana bapapa Kayombo bazalaki basimeo ba John tozalaki na bango nde papa Mfuma Mbanza ake kofanda na lukengo ake kofanda la loko wana banda 1940 jusqu'à 1945 en 1945 tango bitumba esili ye pe ale kuna esili azongi na ngombe kinsuka nde medaille ndenge papa ipsaki ngana lakisa yango ndi nakendaki kozwa Mbanza na lakisaki yango dernièrement na l'an 2011 lakisaki yango awa na médaille na convocation oyo bapesaka na papa Mfuma Mbanza akende kozwi la médaille na Mbanza Ngungu bozwi ya médaille ya papa Mfuma Mbanza na Mbanza Ngungu na tina ndenge abundaki etumba wana na Kawalulendo ndenge toyebeli yango na ba mikolo ndenge bayipsaka biso ye moko papa Mfuma Mbanza na bopesi médaille wana ya solo bazalaki ebele tango bapesi bango ba invitation ya kozwa médaille oyo bazwaki ba médaille bakonzi ya ndenge na ndenge basalisi ba costume ya ndenge na ndenge ba veste ya ndenge na ndenge kasi avant fête wana cérémonie wana isalama babandaki kozela nde papa Mfuma Mbanza bamindele bafandi bazali kozela kaka papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Mbanza banda na nkamba wa tina Mbanza Ngungu mumali ko nipeka yende yanifika kadi ya protokole ni mosi kwani siku cérémonie fwe banda kasi bamindele balobi ete soki moko wana zangi soki akomi te moye cérémonie banda ezali te pe médaille moye pesama ezali te luka zela mutu anga akomaka te akomaki papa Mfuma Mbanza na mwa chemise na ye esfime na kingo kilote na ba pantoufle kokoma zokoma kaka na Mbanza Ngungu na place wa cérémonie fe salama bamindele nyonso batelemi mutu angu banda kozela yeyo bongo batu mwindo tango batali mutu angu yeyo kasaba bakivwezele bamisusu balobi kutu atina koza susu médaille yango ezati na batu ya boye biso photo fanda tozela kaka nde ye nako continue kofuye yango ata lelo kaka ekomonana na kobimisa médaille po tobimisaka yango awa me mingi tozalaka te na mokolo wana nde masolo nyonso oyo papa Mfuma Longo papa denge na kontima aza kopesa biso papa Mfuma Mbanza asimbi mbala lulendo nsima nde aye kotika yango na maboko ya mama Mwilu ndenge azwaka yango ndenge tolandaka na message ya papa Mfuma Longo na
le 12 avril 1959 nde akikosala remise et reprise na papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima. Foto oyo bakangisaka mukolo mosusu nalakisaka bino yango awa bafoto nyonso wana ezali bamessage na ye nyonso mpe papa Mfumalongo mpe ezali kola bato ya Ntembe mpe tozali mingi tobanda kopesa yango na preski babanda kolekisa makambo nyonso wana na liloba ya papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima na mukolo wana alobi ete ayebi ete eloko wana papa Mfumambanza mutamolelaki yango pasi pendant 5 ans na 1940 jusqu'à 45 eye kokoma na mama Mwilu. Mama Mwilu na le 12 avril wana 1959 apesa yango epai ya papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo atali mbutaki ngani azali ndenga asimbelaki yango toyebi esikoyo mama apesa yango pai na ngai ezalaki mwa Ntembe. Papa Mfumalongo alobelaki makambo yango nyonso eza sur cassette. Papa Mfumalongo papa Dangenda ayekozwa papa Mfumambanza po mama Mwilu ndako na ye ezalaki esika ndako ya papa Kulutu ezali. Papa Mfumambanza ndako na ye ezalaki esika oyo ndako ya papa président général ya Afriki papa Masamba ezali. Ndako papa Mfumambanza ezalaki wana. Papa Mfumalongo alongwe na ndako ya mama Mwilu ayekozwa papa Mfumambanza. Ayebisa papa Mfumambanza tala makambo mambaza koyebisa ngai. Papa Mfumambanza kanisa eloko ni bano kozala pai na ngai me ndenge mama yazwaki yango ale tokende bakei kokoma bazokoma boyiga. Papa Mfumambanza atuni mama Mwilu yo mama likambo nini oyebisi pai ya leki papa Joseph. Mama Mwilu alobi kiangani yo konsilika te bosani likambo. Papa Mfumambanza alobi ya solo mama leki botikala na mama likambo wana ya bino mibale ya mama na yo. Papa Mfumambanza azongi naye. Papa Mfumalongo atikali wana na mama Mwilu kino mama Mwilu asalaki bagesse na ye ti ake kosimbisa ye eloko wana ezali sur cassette banda kotyango po ete toyebaka nyonso wana eke Mbenza aza kokosa te. Tala likambo tata Nzambe. Papa Mfumalongo tango azwi yango ake kosimbisa yango pa papa Mfumambanza lisusu. Asimbisa yango pa papa Mfumambanza ti na mikoleko ya bongo tokoyeba date oyo papa Mfumalongo akamati yango azongisi yango officiellement epai ya papa Mfumambanza. Date ezali balakisaki biso. Maloba pe ezali. Papa Mfumambanza akenango nape nasuki wana nakokende musika te. Kadi soki nake musika mbumba ngatu mbodidio kusanza kwani bienena makambo nyonso yo nazali koloba mikanda ezali lokola pe mundele esi akomisa esika wana eke babandu pe ezali soki ekokili tango tokokomisa yango te na esika wana pona lelo nasukisi boye okombo tata mwana pe molemo santo amen. Bogolimbisanga masolo liki sukali mingi donc tokosenga papa Kalu makambo nyonso toza koloba bango pe bazana makambo ya koloba kasi tokosenga kaka nzembo oyo sengaka papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima pe papa Kalu opesa biso explication tina nini papa Mfumalongo apesalaki nzembo wana
Papa Kalu topesi au micro po ete okokopesa biso nzembo wana. Papa Kalu ya Koriki. Bajene oye. Masolo kitoko me eumelaka penza te. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na ordre ya papa ezalaka na 1985 tangu tobandaki koyemba nde apesaki biso explication ya nzembo wana. Titre ya nzembo ezali don tata Nzambe apesa moto na moto. Apesaki biso explication tangu tata Nzambe apesaki badon epai ya baangelu, Satan azwaki don te. Na yango apesaki ye promesse ke lokolo opesi nga don te yo na likolo ngai na se mpona koderange bandimi na yo. Mpona koderange bango makasi abongisaki bagroupe 4 to 5. Groupe ya liboso babengaki yango Abadoni. Abadoni wana akote na kati ya lingomba mpona koderange makasi surtout ba oyo baza na bilembo. Groupe ya mibale abengaki bango badalaka. Groupe ya misato ezali dalaka ya ndombe. Groupe ya mine ezali dalaka ya mbwaki. Groupe ya mitano nabosani yango na luki nazokoka kozwa yango te. Nzembo yango ezalaki nde boye. Beto babonsono Nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpe tuyambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundusu kuna mbazi sitwalwa nzulwa kana bwetu didila beto babonsono Nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpe tuyambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundusu kuna mbazi sitwalwa nzulwa kana bwetu didila vanza ya itweni na tata Nzambi watu vanga. Vanza ya itweni na tata Nzambi watu vanga. Watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani. Vanza ya itweni na tata Nzambi watu vanga. Vanza ya itweni na tata Nzambi watu vanga. Watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani. Na lingala nzembo elobi boye. Biso banso tosalelaka tata Nzambe lukunia kindo kizwa totika. Siki tokotika mabete mokolo ya suka tokolela na libanda. Ndenge toza boye biso banso Nzambe ndasala biso apesa mutu na likabo na ye. Molimo ezali moko kasi likabo mutu na ye na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Kalu Sifutu Kikwako.
Munatezo kabeto na tina ya 5 mois tosilisi okomba tata mwana pe mulimbo santo. Amen. Merci Papa Mbenza na nyonso tikoleka toyoki ba jeune bazali kotinda biso bolingo mipeko pe misala totonga Yelusalemi tosala makasi malgré bitumba kasi tolemba te toyebi ke mingi bazongi nsima mingi balobi bilaka ezali koumela kasi oyo bazali kotosa tolemba te siko ntango ekoki mpo tosala ntsintsani toza na programme mingi tokosalela oyo eza koluka ke bamoye ezala tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tunakomba tata ya mwana tata molimo santo. Msalamu za mfumo wetu Yesu Kristu, Yesu la kwanza hami wasilitu, ye ujuwani ya mwana belela, ika wakalanga yetu tukawa kwa yelembu, seye mwana belela. Amen. Venda jambo te. Alors vous n'êtes vraiment pas un nationaliste. Parce qu'un vrai nationaliste, voilà, on vous envoie 1 million ici, comme pasteur. Ici. Est-ce que vous l'acceptez? Non, oui. C'est parce que le nationaliste, je l'ai amené de Mayombe et il est ici, à Kiana. Celui de Kiana, aujourd'hui, notre église aux États-Unis, c'est formidable. Alors si je prenais celui-là, je l'envoie aux États-Unis. Quel est le mal il y a? Donc si celui-là, cet inspecteur qui vient me minimiser ici, réellement il va me sentir. Je rapporte tout chez le président. Parce que les choses comme ça me choquent. Je ne peux pas toujours tolérer des bêtises comme ça. Donc ne reculez pas. Et quand cet inspecteur vient ici, et qu'il tâche de vous harceler avec ce problème, parce qu'il a quelque chose contre moi, mais il me sentira. Il est grand, moi je suis petit, nous verrons.
c'est tout pour favoriser les écoles protestantes. Moi, je ne suis pas un gamin. Je suis toutes les situations. Je suis zaïrois, je vis aux Zaïrois et je ne partirai nulle part. Je ne pars pas en Europe pour aller me cacher là-bas. Je resterai zaïrois. Parce que le bon Dieu m'a donné la peau noire. Tous les noirs, je dis bien tous les noirs. Il n'y a pas d'exception. Que ce soit des Américains noirs, et que ce soit des Australiens ou bien les aborigènes noirs, des Chinois qui sont noirs. Mais il n'y a pas une autre voie. Il n'y en a pas. Adam et Ève, ils étaient des noirs. Aujourd'hui, regardez, vraiment un mouchoir de tête, il faut un blanc me le fabrique. Un papier, il faut qu'un blanc le fasse. Est-ce que nous n'avons pas des gens qui ont été étudiés en Europe? Hein? Et alors, quand ils vont commencer à réaliser ça? Parce que... Ah ah! Hey, ya, aucun noir au monde aujourd'hui, vraiment. Mais nous avons beaucoup de savants. Même dans notre région, nous avons beaucoup de savants. Est-ce que nos savants peuvent faire quelque chose? Ah, il est un handicap. Et on n'a jamais fouillé pour essayer de chercher. Pour savoir exactement. Mais pourquoi nous sommes les derniers de toutes les races que le bon Dieu a créées? Ce matin, j'ai reçu les choristes de Mbangongou qui sont arrivés depuis hier. Eh bien, je leur ai montré un document, c'est la lettre que le pape Jean-Paul II m'envoie chaque année. Mais quand j'ai lu la lettre que le pape m'a envoyée, je l'ai félicité. C'est pour la toute première fois. Jamais, et au grand jamais, j'ai vu un écrit de sa sainteté le pape et qui doit écrire des choses comme ça. Jamais. Mais quand je l'ai relu ça, mais ils étaient tous surpris. L'homme noir d'où est venu? Nous regardons simplement ce que l'homme blanc fait. Et nous-mêmes, l'étole, c'est quoi? nyonso wana ndenge papa Simukimba Mchangani auti kolobela yango oyo pasi papa Simukimba Mchangani azali komona ndenge alobeli yango kolo Yesu afingamaki pasi wana monaki yango musala eyepa ya papa Simukimba na 1921 ti 1951 ndenge akotika nzoto pasi nyonso mama mwilu ba papa ndenge toyoki ye moko papa Mfumalongo papa ndenge na kuntima na bando yo ndenge a se plaindre mingi pona nini ba injure ya ndenge na ndenge ba décision ya ndenge na ndenge kasi ndenge na suka ndenge ya ikobeta kri wana na Kikongo achena munoko donc na mukolo na suka ba secret minga bimisaki wana alakisaki bisika oyo ndenge alobeli yango ete pona ko fabriquer batole alakisaki mabele wana bisika nyonso wana tokokaki kozwa pona kobimisa batole mikolo eleki ndenge tobimisaka tuile moko oyo esalaki bandeko na biso ba chercheur biloko wana eza pasi pona kosala mais ndenge papa Mfumalongo alakisaki ekozala penza pasi te po ete tokoka kozwa batole mais sikoyo toyoka nano pasi ngonga wana soki ekoki ndenge alobeli yango nde ba oyo baponamaki bakolakisa biso ndenge nini kosala batole wana ekoluka nango kutu teke okende kosomba na usine yo moko kaka ofabrike oti batole na likolo bokolimisa biso na komi très pressé ndenge na bimisi likambo yango kasi bokolimisa biso na 5 mois papa bimisaki makambo mingi na tango wana ba défunt papa Makela bazalaki papa Mfuka oyo azali kolanda biso lelo na France bazalaki papa Mfumalongo alakisaki makambo mingi kasi yende alobaki ete likambo nyonso lokola eza na tango na yango ndenge alobeli yango konso diambu yentangwana oyo balakisaki biso makambo nyonso wana lokola tango nanu ekoki te moye tobimisa ba secret nyonso wana ezali te
parce que soki tobimisi ba secret wana tokomi lokola ba Lucifer ndenge monaki ete ndenge nini bango misato basali mutu ale yepa alobi ete nga mpe nakoka na nga na kosala mutu na yango na telemi nanu wana na kobenga na papa Kampu ye mpe aza na likambo oyo akoyebisa biso oyo makambo ya 1921 oyo bazwaki na 5 mois batata bamama bandeko oyo makambo tozali koloba papa na 5 mois papa diange na ndenge alobelaki yango ete bana ya Israel na tango wana oyo babengi mwana muyuda mbotama na bango kobokama na bango ezalaki penza interdit ya kobima na mboka na bango pamba te soki baki bisika mosusu bakende kozwa makambo oyo esengeli te bakokosa na mboka na bango ti sima mulai nde baki kopesa autorisation wana me oyo akobima fo bafandisa ye kopesa ye matei kopesa ye mibeko epai ozali kokende nde pona ete okende kozwa oyo malamu ekobongisa mboka me oyo ya mabe ekopesa malere na mboka wana kozwa yango te koyekola yango te na bana bayuda ezalaki ndenge wana biso pe na bana ya papa Simon Kimbangu ezali nde ndenge moko surtout na biso na Bakongo ndenge papa Mfumalonga alobeli yango katuseko vo kwatuke nsambu kayinga nenki donc likambo ya malamu ebimili awa na Bakongo me ekei me na tina na mabe na biso sikoyo ale pasi yeli biso lisusu yango na teleminani wana papa Kampu kugeni nzila mpasivo okutusonga mana makugeni empeve merci papa Mbenza mambo ma pusa tourne ya bande leto tuoyila extrait mukaye katata tomatu vumana muna tabakilamo wasisa kyo kongwazi mvula buna tuyantikidi tata Simoni bula kafuanisa ntangwani wizi di kukunkamba menti munantiwo wazungwa kolostra zangu de mbwala songele ndambu za onsono songele ndambu za ziya gogelevo yeba wutulu yekaba wutulu tiko sambu yensambu kurumukini gogele yani vo bankwagonga lukatika mundele fina mene sikangama mutandi kwenda kansibu ivutika kuyanda igaikira yenkangwa mwa onsono buna nsulu yale mikigangama na meso ngana vo wakimani na ngonda tatu munavumukya ngudi ndufweti kumona muno infuda mafwa wezi ale bankwagonga lukatika bana bene kikesale luiza rakiata maimono bajiriki dendonga yani wele kuna nsuka zangu de bandele tutela masemu lembo miole kanchi itena mene yakaiso tukantoto drapo zaji ya mutikiti lazina mundele waiki yani wazayavu mundele nsatashika ina yani ale zangu de nzingu mundele bongele mastoro ale ko tari na kamenga kama gai kiriko ale bundi kide mastoro vuwe mbele koko bakide bandeletu buna yani ukiyudi dingi kina kamanda kunti yani fumu yiso ngebu watele mbwala yibone zoni sayi kwa mundele anatensu katandu mundele kakali kuna sadira kansi voku zoni sayoko silwa ganga magonsono savasi zagaika bubu tata boisa mbwala yi yani vobuna uswechi sayo kwa ndombe mpasi gatadina digangwa yeyani muntu mpasi kansi gana kwa yani mundele moni kuzioni nayo buna watura yo antona milembo wazango le munatulu ale mundele wavuembe koko bakili mbwala yangalele yande bosimo kimbangu tina dia kapete kutana
yani vo muno kibeni kwa mkiza kitwase mfumu isu katele tango muifweni ngasena mvuma kumatano kuleni kumbonako kanchi mone kiesi kanche ntangwa ngebu ifuana ediru kyako nzaya mvimba shiba wakyo buna twa wakyo kyo bakwa kaba mindele radio kitibu ya karaoida ale kanga mene moko bele munanzundu sinoko watoma yangala rakani mbwala bakiriyo bukalwa kamuna nzundu ale vumbule mimbati vumbule mali yina yanda gosole yana kati ulivutule mimbati kenji ale uchivwanda kone umbachi kuma kuyididi ale madame sinoko boke simo kimbangu bakutuba na mono simo kimbangu za bakuyimbira très bien ya wikele pila yina ni ya wikele pila yina madame mba yimbira fyoti monokuwa buna kabonge nkunga ni onzambi uzenge nkanu muna wantu antiona toro za mfumu mvutu sizivumuka madame ni imeni yani kilindi anate bitini byabi yakabya yimbira alebele kumvwandi saka na kakielo munsuka tinoka direktema kunani kesi kari yantikira jibuli udi wakatule mbatu udi katule mbale na te uli mune bisengo mvuala kamwini yoko udi miwavutula wijiri ombachi yudi solda wapinti ina muno kubaka kamazono na simo kimbangu basuda ba unongeko taka yao kuna nakati ya inzo na benekele batienji ensamu na nchi benekele kusara kisantinele kwako chavukani ba yaka kio yaga ike mfumu yisu masule bakadi akadi bagana mvutu bakora ko mundele nchamvutu tuwana bura badinga raraka ba na bo ale beneko na kubakira muno simo kimbangu wizi wapinti ina muno bakaka nange mazono yani mundele awange bakaka yao ngevutilia kamono yao nikele veni akati ikile nange kuna inzo bon solda ale baka ina ikele ya mbando ya fyoti bienga na bau baka kaka ina ya nkuluntu ale tula na nsinga bura papa nkuluntu batata kumpenda iba mtasamiele tusa lakini kwa bana bafyoti ale batikatuka mtasamiele wele wela fyonu nuka wele notata bubatele beti twakatuka yani mbele katuka beno kikala kuna ngungu bebene siruzi kungana nkuta kabene lwakala jaka lwakanga mamuno wakanga makatu lukatu injenda bayenda wamuangani ale mbwala buna yakatuka munanzundu yititela magontiwo wazungu kolostra yiye kama munanti tata nzo toma nzo mfunda weza sabu kama mukadi nkamba ukitikirina sui bagonzo balikanga balikwenda kunzundu wiza sabu kayani kakanga mako bukeza bwana iye kama nembo na vutikire ntini una ngombe kinchuka ale gwele bonge ndele witiri uri azinga tukanlele yele yani bukayenda tudire munanzo muna milima mpimpa mvwana izitela maoseka yani vokileka ngombe kinchuka ko ngele kwa mimuna tadi kwa mama dongo ana alibuka tela mamuka guji yele mama dongo bukatala na seka izitela ma bakidika kenlele fikiria na Kongo yele yekam yamana tumingu tole lunadwa zole lulu yakala sidi nwa malafu mani lweki yani no kindo kichoro leganda ko vula minkweji zipebeta kuluta yani mama dongo bukakala nyo kinsatuka iyo alebelele kila mungaji muna milima mpimpa mbwala chiditerama wizili oseka yani vokilekanga munzo ile mborozola kungele kwa muna mpango bukasika mase yakala kwa lombe lemvo trota yele buyalwa kana sabara na kyazole sabara lina kondambu andu batele sabara silisa sonike nkanda yani mbwala kwani kene nkanda una babaki dobelegana kwa tata Joseph Malaki munaki vongyokele kumpangu munatadinkele kwa mama dongo kanchi nzoka isidi zora balanda munampangu bele bwana kona nzo tata myayuku yitela menale imuna bele kadila kadi buwizi dembevo kala distance yemvwala mvwala pre 30 minutes fotigana nsemo moda zulu demvula dilombele tie nsemo unabuna ubwaka munambevo yitela men buyakala yakala kitibi ngonda kwa yamana yivili yele munampanga
kwa tata Lukaya. Tata Lukaya bezi kumbata kasa kwa ni busi. Yempangisa nivo ngeye kakauta sabele kabeto wakabuna 20 kwa nganga. Yani kikwenda kono 20. Yani notoro nero ni wawili mono. Braka katu kwa kaka. Brabela zetu kwa kaka lenzo shida baketia. Safumia jizike makaya munanzo kamile buka. Kanche nzo idia. Bandele tu yele. Jimuna kimboza kwa tata Toma Lukau. Kula kwa tata Toma Lukau kitikombe de tanya sala kunale. Tata Simoni wizi ditukiri kuna lubumba sisi dio baka. Wile yosikirisa kwa tata Toma tuvoma muna Lukengo. Yani vo makiki Toma kyo lunda. Nzaya wonsono mumuize mbalele. Buna Toma lunda. Buna yubaka mundele kakasilu kuna sadila na teye kuna tukatandu yisu kwa kujifoku dilenza. Kanti vuka ruwani sayoko kereka mundele shika kulisadila. Buna javwanda muna Lukengo javwanda mvula za zingi kabu ya luaka muna 39 yividi. Ale tutasamere dekano wa bongwa wizili muna Lukengo. Babule priere na wenda kuna lubumba da yura kwa tata Simoni Mvwara kweye. Yani nondeke bulenda duaki kuna ngungu, kuna gare. Nkumbo muno muboku rogina. Yakano sabie, deka mno presa, wikuna yidi babongile tikibage. Nkotere mo rukaru. Tule duaka kuna Kinshasa. Kuna ndaba kompani mbila, kuna kumati kurumukina amasuwa. Nkumbu muboku rogina, yakano sabie, tambudidi wele baketiki. Ale kindu wele kulumga kuna kindu trembu buye Lubumbashi. Ale kuna trembu bo kula yine nkumbu ale wele baketiki menti. Yani nondeke buya lwaka kuna Lubumbashi ikupye miji katuilangazi hiko ni akala yangu. Kenti buye lwaka masura magonzo no saluti wanda mere. Muno pendiko chika kentu. Bele zibule pangu. Nkotele. Buya ndabwana kasho ina kakelenge makumba kumbashi. Muna katika bareni mutura kongatu katulimo. Kani muntu wakangwa kanchi makumba kumbaji. Nebula ya fina maekacho makumba mazibukiri makibeni. Porte izibukiri. Buya yenda kengite na kana Kongo mutikitira kwa niida. Mfwendi gontoto. Tata Simoni Yudi. Samyele kitu kile nampaje kiufuta kabwe. Nyombe yani mbuta muntu itakuzalande wasidivira yana. Akambe yani kundunda pokatere. Ngini bonge Mvwara ngani zami. Bujambu longwa kwa nikakwenda dyako kimpeshi. Buna ingiza kwa nile kumbonga guna kujana bo tata bubu bweka futi kila dyaka yani ngatu kaifuti kwa dyaka kudisu fuide nko kila beti le itodo si kwenda kumvita munwani na independence ya Afrika. Buna avobao bakundunga Mvwara yika romona yedyaka avomono inunga mono siya bakatera pozela za bao. Buna tela bambuta bavutule beku kuna sima. Kuna nkamba kuna sima. Bantu vwa muna lumbu. Muna konso gata lumbu jamvimba. Ale. Tata Samere wavutuke kuwata uzitensa angwale beku kiyanta mene. Butalwaka muna karanti Hitler mpasi chikitasa kumputwa anatemu 45 mvita imeni. Ale. Uizili kwani. Bubuka kala kuna Lubumba si butalwaka musenkante ye. Vundi bunda papa nkunu tiana kanchi tata watelwa Mvwara yina bona izona mundele kavutuza ndiaka ndombeko. Kanchi bubu ujituma kundela. Sikunifwa. Ntangwa moni ifweni. Kuna Kinshasa iyo kila yasakani na kwa gouverneur general mbayoka kuna diangenda. Kabubu Mvwara kweka sisiriyo. Are wele kuna kisadu. Wele lomba kumundele. Volungana bilumbu nana ya dila tata wafuiji. Mundele nyokani lumukimochi katikugeni kyoko. Jambu likwani. Wizi likonzo. Bukalo waka yanyo polina. Ne. No tata ikuna landi kizee sikiri kia Mvwara kukwina. Buna bilumbu nana ikoenda singiza kwa. Kanchi mundele siketi kula umbenzo. Buna gana kwani. Mono buna ividila kukunga impasi uwangwa. Kanchi ngele vidila kuna kisadu. Kanchi kifutika dyako ngato. Mbe wili ni ingete. Wele kuna kisadu. Wele yantike sala. Mundele geni kisadu. Planto bakidi wele fila. Ale yani bongale chankaka geni kwa mundele. Mundele geni chankaka. Planto bakida duaka. Vutikisi. Nyo. Kena moko.
Nyukina moko niyo nyo. Konton tangu kakwenda kutoileti kafuti kunkanina. Buna kwekele na tomatala. Pulante ule tala ya nyukina moko. Yani kibeni nangu kini wizi tala. Nakoma. Kabuna kwekele. Ale. Telefone kuna bateri. Nyolu mfidisila masoda mezi. Babaka nebele kunanza. Nzwa papa nkuruntu. Yani ni mama polina. Nini no. Yakara dia kunga kafutikidi ya kazokonyo. Burake zidi kukisadu kafutikidi tiko. Yani kini kai muini utukanji. Ngandela kwa mikota monzo yani no. Lina kwa kota. Kotele munanzo. Ye matela bia wonso no sanso munanga atu kwa kota mu matela. Kanse mbunda muntu ambile. Kuna mundele nkenda kakara yani. Vutiri wele telefona bodo. Nyokisoro kele wajikundo omba bilumbu nana bubu ya lembo lebye kungana bubu vididi. Yani no wange nkio lembo lebye kungani na. Ngabu na bakange se bakanga yake mwane. Mbebula bakanga se mwana kutukidi. Bula bakange mwana se kutukidi. Lunjambo la sikavutika kwani. Nyokita monika yake nyemezu njambo la kaka sikavutika kwani. Ale papa nkuluntu wele kula nchama fwa kila boke wele kumona tata yani mwana uja kaduntata yekunchama fwa kuzalandi yani katata bandele tukizebi sikiridiko buzebi mwana masiro mwana bandere na wi kuna lubumba sia sisi kuzulwanti no kasikiridi jambo teko tolo tuni bongo bele kuna lubumba basidio bonga bele kuna chela bele yosueka kumfinda tata simoni gona futua kwa iko na chamafu ale yani sidi kwa niko papa nkuruntu kansi butalwaka tata simoni huizili le 3 avril yani kiri kujisima butalwaka mwenye seti hata papa nkuruntu kasafura ngotosoa anitwa tata muna mozole ko Valentino chongoro mbwala yafunga kona chela dumbu tukiningi ntiu furukia wonto kiribudi mayenga ale wele bubayenda ba papa basi borlo akamuna 13 avril basi dikotusaniti ya tata momo mozole belalandi papa mfuma mbata kuna chela bakara bavutukiti kanchi kubabongire yo mukimuanda kulendio monako yaza vutuka kunkamba buna yirivuanda kinkutu bavutuka kwao buna yidiojo mvwala ina lutawa lutala muna Jeremy kapitena kia 3 njila ya 10 sambani ebubaso nikaba uvo kuna sentwala mvwala bantu buba utana kaikala diaka mfunuko ekayindulwako ekayilindisa salama diaka buna yowani wa muna kuna sanga kia patimo yani no mwini tempelo dia zibuka muna matuti yenkela kangu munakati buna nkela kangu yoyo muna kima kyakala muna matadi maole mansiku kopoja golo dia luna benenge mana mungana mbandu kwa bana balanda utukwa mana nchamutindo makala buna muna balundi dibo muna kopodina polisi mvwala zole mvwala ya Mose yikazengile mbwambo waki ye mvwala yina ya aro ya mene mvuma mudambula mpaka baguntu nabatere nyo bete guntu tudina kutuyoko kimenga kanti Mose nyonkatu bubwaso nama ukatere mfumu nzambi bana baronka kabafuti yoka kimenga muno kibeni ngine bana Miriam kwa bana kanti kabaleni yoka kimenga mpaka zabwa alete muna makanda 10 zole bela sonika munanti nyoluto ale ntimi agonto gogo walo ni lusonika levi ale badi sonika ba wonto makanda 10 zole bagene ntimitululu munankela kawo amene bukwakia ba wonto no balungu lubelevo bon siku ni zibule nkela kago bele zibula bubaga ikisa emvwala ya loni yimene nemvuma yembutu za kitoko mudia mvwala za wonto no buna konza kala Mose mbe numeno mwini ni obele kibeni no mwini ne kachi kamono ko insolele bubunza misolele buna mvwala yoyo kitingela kangu yoyo yavira kuna Israeli kaina diakako dutala muna Jeremy kapcha 3 njira ya 10 samba
Crispensika kulutangilayo buna buyakatuka yizi yone buka mone muna matuti ya bera entimina myamyole myezamena kunakela tata diyo mubayenda muzenge mvwala nleke kasabaka tata diyo yani ne buna kwalenso kadi mvwala mkau moda bobo bune lubamba kanchi enkau wabunene buna katena kwa buka simba kuna zulu kudunguti yambudi aruguna wakala ndambo buka sena kwa kasimba kanidiam donc iguna kwa kala kwa mose unale zenge bayise kuwata bosi batoma osala buna bubu ya mwini bitini biole bya sala bina wanka tini kanka kakari sole basola lyokoni wanka ka tini kya mvwala loni kanka kamvwala mose bayantikidi kuni debula bimbasi buna kansabu kazisosulo aboko ngatu buna wazengo kansabu zani zayenda yani vubulu kuna byose buna 40 papa buka yenda ku Israeli wayenda muna mwagonso mwasadila yiso masivi mwa watungwa wayenda wana kavuanda kina kadienleko lwansuka buna ba yuda bantera yani vuanda yani nonkatiki vuanda yani yisu lutakaluta muno yamangi vuanda mfwetifwa kanti kifwa buko nzebe ntango mifwa kanti simbilika gana kakala moja kima kampembe chatungwa fulubikoti la maza manku kama lutanga kina kakala wavwana wasimba bukaiza ututele yani foto yina ina munanzo yani vo dia simbira na fulukina yisu shuma kasisa gana chokakala wavwanda kina yasimba yasafe bonga shaiza kwani yetu kukubuna bya wonso no bifatiwa kuiza munkamba buna idiodio kusekovo gana kazengule mvwala zakini kwani muna nkata muna mwagonso no nkangu chiuiza bakuna songwa muna kalusimbi lyako Crispe ula wana siri boba wange endingana makambo alobeli biso ezali ya tournée ya bâton prophétique. Moto alobaka makambo yango ezalaka papa Thomas Tuvumana ya mboka Lukengo. Asali liboso rappel na ndenge nkolo Yesu na oyo alobaka epa tata Simon Kimbangu. Ezalaka tata Simon Kimbangu tango akendaka kokata yango azalaka na leki na ye papa Diyombo. Ye mutu alobaka na biso makambo oyo azalaka lokola mbangi. Ye alobaki ngai na memelaki tata Simon Kimbangu lichette. Tango tokomaki na pesaki lichette asimbaki liboso kote ezalaki ya Aaron. Nde tango apalolaki likolo elobi pamba te toyebi basende wana ezalaka na banzete wana likolo elobaki alongwaki kuna pamba te wana ezalaki ya biso te po wana ezalaki ndenge na lobi bandaki kosala discussion. Doso botangi na nombre bokomona yango bandaka na nzela liboso tina mwambe wana. Nde ayaki sikoyo na kote oyo ezalaki ya Mose pe likolo elobaki te na ndenge bazongaki na bango na mboka nkambo. Biloko oyo totangi ezalaka ebele me wana mosusu eza ye moko tata Simon Kimbangu kianga ni Molimo Santo mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba ayebi bisika yango ezali me oyo ye apesi biso na bolingo na ye tolobela nde yango oyo biso tozali kolobela. Ndenge nini tokoyebela histoire oyo na 1987 papa Joseph Diangenda Kuntima abengisaki bato misato ezalaka papa Samuel Walombwa, papa Samuel Nzo Ayaya pe papa Thomas Lukau. Ye alobaki na bango bokende na mboka Lukengo bobengisa bamboka ya nzinga iso ya nkamba po baya bosengela makambo oyo bolimbisi. Likambo ya liboso ezalaki likambo ya mama Kiantono
toyebi histoire ndenge elekelaki na likamusi ya liboso ya tata Simon Kimbangu na le 6 avril 1921. Ya mibale ya mwana mama mafuta oyo ya lukengo. Ya misato ya mbuta mutu lukalangango mvuti. Ye makanisi mabe eyelaka ye na ndenge mama mwilo akendaki kolongola manyoko na mai posana ezalaki a viole na ndenge tata adiangenda kontima yaki kobikisa mama. Nde ya misato likambo ya bandeleto ebungaki oyo ebwaka maka. Nde tango mwasi na ye ayokaki makambo oyo alobi te ebwaka maka te pe ebungaka te. Me ngai nazali mbangi munene pamba te nazalaki mwasi na ye. Ba protestant ya ngombelo tete nde bato bayebisaki ye apesa bango eloko oyo epesi tata Simon Kimbangu abomba. Bango bakopesa ye JEP pe bakotinda ye na Kimpese akende ko continuer ba étude universitaire. Nde tango makanisi wana eyokaki ye esika ye abengamaki na bozongi na ye ayaki kozwa yango na kolamuka nango azwaka yango azipi yango malamu na ndenge abandaki kokende nango na ngombelo tete. Kasi na bokomi na mai ya tombe tango ye akatisi bandeleto pe ebungi na ndenge abandaki kokende maboko pamba na kokoma nango kuna ba missionnaire batuni ye mbuta mutu eloko oyo toyokanaki ezali wapi. Ya lobi na comprendre te na wuti nango banda na ndaku na lukengo kasi na komika na mai ya tombe tanga na kati yango pe ebungi. Bango balobi te likambo te zona na ndako